Matondo bandeko balandi émission Bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Bayindo bola muka ekoyaka mabota mabino na tina seyoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu tango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basufa toma ya tombola na mokuse moindo mobolo ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda kita talantina ne songia nzila mfumu kusukia munzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine vuvamu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika bungela talantina manaka ye kobiange makabongo baindo bolamuka tokoliki ya lelo tolingaki tosombiti nya makanisi biso na bino na maetali bomo ya baindo nani ndendoki na bomo inayo nani ndendoki na bomo inayo banso toze na likanisio yo mondele inculka na bomo ya baindo démon Satan soko balobeli Lucifer balobeli Satan yo moko moto moindo ko pakola elangi na yo moindo yo moko moindo ko jwa yo bimisi eseke o lati sa soko couper otobola na sima mokila ebimi wana Lucifer maître Yamabe soko toze ko bongate police fer onda kangi soko lelo to komona bato bakomela ka zododo bazeko teka zododo partout police fer onda mvuta soko bato batangi kelasi bajoite Lucifer nda mvuta bongo na bongo kasi tokoliki ya biso tolobi manaka yeko yaka kuzongisa conscience ya bato na nzoto ya bato notion ya Lucifer notion ya Satan moko azalaka na maseke asimba furush atiaka bato na moto aka couleur ngai na yo baindo notion wana ezala importe notion wane balanaki na notion ya mwana moko zemi na ye eyeba tata te mama na ye bayaki ka basololi na mopepe angelu yango toyebi te abimaka moto abimaka ndenge nini malobi na ye okozwa zemi contrôlement bapasteur bateyi bato angelu wana alobaka te na ye kotikela yo zemi te ayebaki ya marie ali mwasi ya mobali na ye joseph nalobaka na ngai kosimba biloko wana te po ederangeaka mwa makanisi ya bato ya boyebi okozwa zemi mwasi soko abali akofinir par kozwa zemi okobota mwana wana komone kwala Emmanuel die parmi bango bana Israël wana lisolo bango bakumbeli biso eye awa soko na 15e siècle tokolikia me bankoko na biso esika yonso bauti bayebaka baye ya mosuni bakosala mosuni molimo oyo uti na mokila molimo kolandela bitu moko très bien précis nde molimo ekoya kolata mosuni mosuni wana ekosalama n'importe comment te mosuni wana fo ezala très bien préparé po eyamba mpe molimo ya ntina yango wana nsiku miansemono wanza na nsiku tokomona ke po libota liponami eyamba molimo supérieur ekosenga au moins 50% po bazala disposé ya koyamba molimo ya kosala mosala mosuni tango kaka brassage esalemi bato wana bamputu batiki loposo esoko mabele na bango bayeyi awa koluka lobiko nde sika toye koyeba notion ya nzambe moko abota na moto ya mokili ya mosuni mwana ngo akufa te ya mata yambo babaka ene kuruzo ya atene esika moko te mwana yango atranspirasaka bamir abimelaka bayekoli na bisika ya kokangama me nsima ya kobaka ene kulusu nde akomaka kodusola bamir bokangemi na ndako wapi na notion yango mwana yango akenda kofanda na droite ya tata kaka na enseignement wana et depuis wana moyindo alongo acteur ya mokili akoma observateur batangisa ye nzambe moko alobaka que la lumière soit et la lumière fut nzambe wana alobaka nzete zala nzete emizaleli nzambe wana alobaki akokaki nde koloba te na mai ezala donc
eloko nzambe alobaka te ezala ezali na molili na mai po na molili ebandi nzela moko bazali date de naissance moko na ye nzambe na mai pe bazali date de naissance moko na notion na bango baye nango balobi basali moto na potopoto sima bati mopepe moto akelami me tolobaka mokanda wana soko tozongaka moke na yango par rapport ya bamituna na bino bokokomelaka biso na whatsapp ntango mosu esalaka tozonga lisu topesa pole nzambe wana na bonzambe na ye nzambe importe akeli mbisi libundu mwasi na mobali po ayebaki soi-disant notion ya reproduction akeli nzete parti ya botata na parti ya bomama akeli ntaba taba ya mwasi taba ya mobali akeli mamifere monene koleka mamifere nyonso soko baleine mwasi na mobali po bakoba kozala na bango mais curieusement nzambe azali na bonzambe amonaka ntina se ya mai na ntango ya moto abosani akeli moto ye moko kabe mobali nzambe yango abosani sima ya kobosana ntango akeli moto toyebi te akelaka moto yango ya mokolo ya mwana moke ntango moto yango abandi okenda kobeta tour nzambe asituki abi il n'est pas bon que l'homme soit seul abengi su bamasani oyo basalaka na ye abengi bango po babi baki ebele te créons l'homme à notre image basangeni po basala moto yango sima ntango basali moto yango asituki ye nzambe abosani mais il n'est pas bon que l'homme soit seul il faut ala na gorigo so musungi nzambe moko limité très faible mais bomoni te que c'est contradictoire na libundu asali libundu ya mwasi na libundu ya mobali na mpoka asali mpoka ya mwasi asali mpoka ya mobali na monganza asali monganza ya mwasi na ya mobali na bowayo asali bowayo ya mwasi na bowayo ya mobali tokei na banyama ya zamba tokei na banzete tokoliki wana boyebi na bino nzete ze na parti ya botata na parti ya bomama esanganaka po mpe se reproduire mais na moto oyo balobi aze être parfait nde esika nzambe abosani bandeko balandi na boyaka kosimba mokanda yango tro nengaka nalakisa mwa bereur bele oyo efandi na bomoi ya bato par rapport ya ignorance na boyebi oyo bakoko bato ya yambo balaki na yango eloko ekokaki kozwa esika te yango bomoni bautilisaka chasse à l'homme po baimposer biblia yango bomoni bautilisaka violence bon, mais moyindo azalaki berceau de l'humanité makambo yonso ya tina ebotami epai ya bayindo nalobaki yango na bamanaka eleki dessin industriel ebotami epai na biso médecine ebotami epai na biso géométrie ebotami epai na biso non seulement mathématique na analyse mathématique ebotami epai na biso toujours sculpture ebotami epai na biso mélange de couleurs peinture balongola peinture na biloko naturel na ndeke na nini bazalisa yango epai na biso construction oyo moni architecture ebandi epai na biso bayindo nayebi te na continue kotanga age ya métaux age ya évolution ya mokili age ya Pierre Poli age ya Pierre Taillé age ya métaux biso bayindo évolution ba au fourneau bankoko ya biso nde bakeli mbala moko totiaki eloma ya miseur bomonaki ba au fourneau oyo bakoko na biso balambelaki ebende toalaki na matière toalaki na mayele ya kosalela bien biso tozali na biango posa po moto asala bwato foyeba loi ya Archimède foyeba kokalkule pression ya ebale soko bango balobi avion lelo baimite ndeke biso na tango nini toyimitaka libata na kosala bwato to se communiquaka na tango nini toutilisaka communication ya lokole et puis
ba son ya lokole ezalaki diverses. C'est-à-dire son oyo elakisi réunion ya bilenge tolobaka yango mbalombala, son oyo elakisi nkufa ya elenge na mboka, son oyo elakisi nkufa ya mokolo, yonso ezalaki na tina toyebaki il faut qu'on se communique. Rome Congo ezalaki kozwa au moins 9 mboka na tango wana capitale nango na mbanza Congo, mais roi il faut se communiquer na ba gouverneur na ye. Cameroun, Gabon, Rwanda, Burundi, ba province na kati, tozui enclave ya Kabinda na mokuse bassin du Congo. Mais roi soko azena posa ya ko atteindre bango ba lancer appel pe ba gouverneur ba ye ba siège. Moyindo wana zalaki très éveillé, très avancé. Moyindo wana ye wana akelaki moto. Moyindo wana ye wana akelaki moto. Apelisi moto. Pourtant tolobi ba offre no poko na kolamba libende toyebaki sekele ya moto. Toyebi ndenge esalemaki. Loposo pembe bayei baluki ba effacer histoire. Lelo élite intellectuelle sika batangeli babandi histoire ya Moyindo na 14e siècle. O mondela tangisi. Tokutaki bankoko ya bino bolumbu, tokutaki bankoko ya bino non civilisé, tokutaki bango ba sauvage, tokutaki bango to éviter soko pe baloba ke nako kata motolo bango moto ba ki kolakisa biso to éviter. Mais toi ki na ba sage femme. Na tango ya bankoko ya biso, moi si soka kei ko bota kei ko pesa vie. Ba ko te éviter akei ko pesa vie. C'est-à-dire akei akodzonga. Et telelo na bamboka mosusu na lobaka meme na libota nanga ba bilembango yali tozena ba mamale ki mosu ami boti saka, c'est-à-dire boko kaka mwana leli na ndako. Ye moi kati motolo a continuer ko vivre comme si rien n'était. Biso to na ba sage femme. Bayebaki kolandela évolution ya mwana kaka na bomo ya mama. Respiration ya mama ndenge nini? Maman zeko tambola ndenge nini durant période de grossesse? Te mwana azena malformation. Mwana zoi retard à croissance na libomu. Mwana zeko kenda malamu. Régime alimentaire zeko facilité ko bota ya mwasi. Bonzambe kati ya bato. Bonzambe kati ya bato. Bankoko ya biso bazeko sala chasse. Soko bakangi mama ya mboloko. Batiki bana ya mboloko ba évoluer po lobi bakoluka kolia. Bonzambe kati ya bato. Mondele tango ayei ati rupture abandi kozalisa bizaleli néfaste na bomo ya bayindo ebimi lokola bomo ivre. Ati yango lokola référence yango tolobi eloko liboso salaki kokumba ba esclave. Ba esclave wana ba ki bitanga soyi te ba zololo te ba yauli te ba bolole te. Ba elela te bato bakenda bo umbu liboso balaki bato yonso bazalaki ko détenir ba secret. Bato yonso basimbaki ba sekele moko ya mboka. Oya yebi ko sala enkisi boyo. Oya yebi ndenge bakela ke bende bato wana nde ba memaka. To répétaka méfiance de vie envers le jeune, méfiance de jeune envers le vieux. Bobo sanate tango bayaka na époque ya Rwanzinga Nkuba soki 3000 jeunes congolais ba memi bango na Portugal o bakendaki ko balisa bango na 3000 jeunes putes portugaises. Et na loi ya nature mobali azé mo pesi moi ça c'est moyami. Et 3000 jeunes wana ba kumbaki eze ba jeunes délinquantes eze po wana na kibolenge na mbula 12 ans mwana mobali akei initiation mwana mwasi akei initiation. Esika bokeli kikimba formation boyebi lelo boyebi wana ikufa lelo to suki soko to luki référence à bokoko na biso ba bandeli biso
na traite négrière. Tango ba memi bankoko ya baindo. Ba bandi ko incendier ba village, il fallait qu'il ba détruire l'histoire. Tango ba lobaka Égypte ancienne ala qui première grande puissance. Échangea terre. Pour batanga yo première grande puissance, to grande puissance, faut aux à la supérieure na économie. Il faut à la supérieure na armement. Il faut à la supérieure na technologie ou sur le plan scientifique. Donc tant que Égypte a la première grande puissance et a la Égypte a l'éloté après la guerre à conquête to perdre partie na biso wana ya Maghreb et l'éloté et c'est Égypte ancienne ozaki ko lobaka ka Félika ozaki ko lobaka ka Félika bateau yo bazalaka ba grande puissance bateau yo bazalaka référence ya mokili yango bokomona ba Pythagore bokomona ba Hippocrate bokomona ba grand homme yonso tozwi ba Socrate tozwi ba philosophe yo biso totangi mais ba yeyi ko zwa boyebi na Égypte Cheikh Anta Diop pa pouvaka yango na ba conférence makasi ba référence eze nango le internet bo cliquer sur Cheikh Anta Diop bokomona se pouvait en couleur pour ne pas dire noir sur blanc. Afriko etangisaki mokili. Afriko etangisaki bato yonso. Baye kolekisa biso Afriko wana ezalaki sans Nzambe. Afriko wana bazalaki na relation te na tata keli likolo na se. Il fallait bango ba importer biso mwana moko ya mobali boye akanzoto akonda boye libefu molai ye wana nde ekokomisa Nzambe. Soko ndimeli mwana wana nde okomi na Nzambe. Tokosa tondimi bayaki na Nzambe. Sans Jésus wana moyindo acteur. Sans Biblia wana moyindo maître ya mabele na ye. Ayebi ko jwa cuivre alambi yango asali milunga asali ba bracelet, ayebi ko jwa ivoire asali yango ba perle eloko yonso alingi. Ayebi ko jwa mabele alambi yango ekomi ebende, ayebi ko jwa nzete asali nango sani asali nango yonso aze nango posa, ayebi ko jwa mabele ya nkamba asali nango porcelaine asali nango yonso sans Jésus. Bino bolobi Yesu nde Biblia nde kumbeli biso Nzambe soko tondimi Yesu nde tokomi parfaite communion na tata keli likolo na si. Tokosa tondimi. Tokosi bongo. Mais biso tolobaka tokendaka na comparaison. Ba français balobi la comparaison n'est pas raison, mais pour aboutir à une raison il faut comparer. So babi ndeko ndombele aze mwindo tu koleka tata kivuya. Mais il faut pas comparer. En tout cas, Ndombele basé vraiment moindo. Dans l'équipe, il ne faut pas comparer. Donc, dire que comparaison n'est pas raison, mais pour qu'il y ait une raison, pour aboutir à une raison, il faut comparer. Toko doit mayele yankala. To comparer. Tango yo bato ba komagité. Na tango bato ba komi. Tango nini bato ba koki baloba ba vivre en parfaite communion na tata keli kolonase. Sans christianisme, sans de religion importée, moindo maître ya mabele, moindo créateur, moindo acteur, ya développement ya mokili. Balobi bankoko ya baindo bakomaka te bangonde ba détruisaka histoire. O bokutaka na ba pyramide zema komi ya bakoko. Mais écriture bandi wapi? Et pas na biso. Bayeyi na notion pour détourner attention ya moindo. 3000 jeunes à Bakendeki Portugal, tango bazongi, bauti ko jwali babe, bayeyi. Kuna ba meli whisky, kuna ba dévier bango balakisi bango enseignement mosusu, tango baye bango nde ba facilité trahison ya mabele oyo. Boye bindenge komaki ondimi christianisme te bakati kingo ba pasoli libumu katikati soko boalaki 8 okondima to kondima te wana déjà roi andimaki ko twa baptême roi perd le pouvoir mboka ekomi esakanelo mboka ekomi terrain ya dame ba missionnaire bayei ba bandi conseiller nini
baindo batika yonso oyo basalaki bikeko na biso baindo eze bondoki ebombi bondoki bakoko na biso balaki bandoki po bayebaki Jésus te me bikeko wana yango lelo eze kosala ba milliards d'euros na Europe bikeko bango babengaka bandoki papa na biso verkiske mwanga na mateta ayembi yango alobi na komitunaka yo na komitunaka bikeko ya bankoko bango bandimaka te balongolaki bikeko na maboko ya baindo bango baye koraplace bikeko ya loposo pembe basantu yonso mindele Yesu Kristo mundele Adana Eve mindele kote kaka ya zabolo nde bati moto moyindo aliénation etikali epai na biso baindo telelo moto atangi azoi mosala te ndoki moko demo moko akangi demo wana kangi yo moko na makaniso kotia ye langi ya moyindo demo wana moyindo akomi observateur ya mokili lelo tozaka na problème particulier te na élite intellectuelle mais c'est regrettable tango mokili nature ezali koprouve makambo mosusu élite intellectuelle azali kokoba kotangisa ke bakoko na biso baaki basauvage. C'est ça le mal, c'est ça le problème. Bankoko ya biso batambolaka bolumbu mais tango loposo pemba bandiko incendier bamboka bakoko babandiko kima. Mais est-ce que boye bakake ba photo to monaka na tango ya esclavagisme ya ba cache sexe ezalaki kaka no ya pideur po bato wana bakimi bazangi yonso ya bomoi elambate moi mbula bazali kokoba kokima po moloposo pemba bazali kokanga bilamba bazalaki na nzoto esili mais lokola moyindo azali moto ya pideur esengelaki atupri ya mibomba yango bomonaka ba photo ya ba cache sexe bato wana bazalaki baba na boumbu. Est-ce que balakisaka moyindo avant traite négrière to avant colonisation te ba photo yonso yetozei komona ya moyindo na tango ya boumbu ba photo tozei komona ya moyindo na tango ya ayambi bonzambe importé atikali inutile sans support spirituel akomi ko dépendre moyindo wana soko bato wana baba balei ngulu batindeli ye makoso soko balei dendo batindi bisuka lelo na mikadi ya tombola batindeli yo moyindo na intellectuel licencié en ye pa na ye na bango ba médecin bazé na bato soko bafongoli ba ballon batulaka bango basuva toma ya tombola botala niveau soi-disant nzambe oyo toyambaki akomisi bayi bato bazé ko tanga lelo betelo na uti kolanda wato soko plus de 140 000 finalistes biloko moko ya bongo mais oyo basilisaki 150 quelques mille finalistes basilisaki année passée basali nini na manaka moko ne songanzi na fumukusu kya muzala mpanda na ngola balekaki balobi tozala na ministère ya statistique sur tout le plan to ya mortalité po ya nini bayindo bakokufaka mingi to ya natalité bana bazé ko botama ndenge nini lelo bana bakomi ko botama na ba défaut bana bazé ko botama déjà na ba maladie bana bakomi et lelo la majorité ya bana bazé ko botama na hernie na ba botami azé na hernie il faut ba opérer il faut ba sala bilenge bazé ko kufa ko leka ba kulutu est-ce que tozé ko tala pe ko mona thèse ezé ko leka normal bilenge batangi basilisi universitaire po bakoma kobebisa bandeko na bango to bilenge lokwa bango po soka silisi universitaire lokwa mosala ezete akosala cabine akosala ekokoka te ko survenir na babesoin na ye akozala obligé alimenter cabine wana bapele esalemaka lisusu te akotia zododo na se wana akoteka bangi akoteka tumbaku ya zolo akoteka ba whisky oyo ndo pakistanais bazé ko yako sala biso awa akomi destructeur mais moto auti ko silisa soko licence moto auti ko silisa université nzoka tolobi jeunesse ya lelo avenir ya lobi bato yonso bakotangaka
maye kolongola bango na nkoko somoko songolo. Nani nde ndoki ya bongo ya bayindo. Satan moko imagine, Satan moko ya mokila, Satan moko kozwaka fursa ze koboka bato na moto. Nani nde Satana ya bayindo. Mais tokoliki ya ndenge to développer. Yambolo poso pemba ya. Moyindo asali yonso. Yonso. Batongi ba ville ya minene, batongi ba boulevard. Mais bolanda na ba mise na bango ba mema na ba clôture mosusu, ba portail mosusu ba kuta na Afrique extraordinaire. Ba mema na ba mise. Te. Lelo balobi moyindo wana aki eloko ta aki nil. Bo tondimi, tokosa tondimi moyindo aki nil. Moyindo yo bino bo former, moyindo wana asali nini? O bino bo former, asali nini? Auxiliaire. Basilisi na isa atatonga basalite. Atatonga basalite. Soko libumu pasi tokosala recours kaka na nkasa bakoko batika. Découverte yonso tokosala recours nango lelo o bakoko batika. Kongo bololo bakoko batika. Soko kula nyoka o bakoko batika. Ezena eloko te génération oyo loposo pemba formé bakoki kokumba lokwa solution na maye ya mpasi yesingeli bayi. Me balakisi moindo moto azali kokanga yo batata basi banoko pona libala oyo atwaka liputa te balimite biso. Et église ayei ko amplifier. Église ayei ko amplifier. Tozali kosolana ndeko moko ayibisinga bibana na bango bazena mikili ya poto baza kolota koko na bango azalaka wa koma kozwa bango na poto koyaka na bango na Kinshasa ba réunion na butu na ndenge ya kindoki. Ah bon? Bayaka na Kinshasa ngo bayaka koteni po baze bana babota meli na mikili ya poto. Bayaka na Kinshasa koteni ote kotango za kaka ba matiti moko boy mabe ndenge yaka na Kinshasa. Nde biso tango bana baza koloba bisika ngo bakendaka ba réunion butu nde biso to monaki ke koko na banga koma komema bango la Kinshasa. Oh là. Vraiment. Mais bana ya bayindo kaka nde bandoki. Bino bufandi na mikili ya poto bana ya mindele ba ka bandoki te. Bazé ko orienter bana wana dès le bas âge. Église na biso wa na ebite Yambo soko boze ko kana ino kaka balo sambo na bango. Vous allez comprendre que batinda mate po ya koluka bolamu ya bayindo. Le phénomène chèque, bomba retardement. Phénomène chèque. Cause église. Bolandi landia wa pasteur Denis Lessi. Bolandi landia wa général Sony pasteur. Bolandi landia wa ndenge ba dénoncer même désordre oyo ezel lelo na ngambo ya ba homme politique. Cause église tango ba voter Rosa Malonda Bolanda pasteur Sonia Lobi la première des choses tango cardinal Ambongo a regretté Lobi tokolobanini na communauté internationale. Wana lobi te tokolobanini na diabulu moko imaginer te na communauté internationale. Nanya yebite que balkanisation ya mboka o République démocratique ya Congo eluka makana communauté internationale. Nanya yebite que souffrance ya Afrique est voulu et organisé na communauté internationale. Na impérialiste. Charte de l'impérialisme est tanga yango mbalombala. Totila kibino élément ya charte secrète. Mboka moko te ya bayindo kokia sala mandoki. Mboka moko te ya bayindo kokia fixe même prix ya ba mineur na ye. Mboka moko te ya Felika kokia sala libre ya koteka ba mineur na ye. Waneze ko salema na miso ya bato yonso. Nani ndendoki. Bato moko bafandi bakeli ba vaccin empoisonné. Bakeli malade, bakeli ba virus, o ba yeko meke pai na yo moindo.
nani ndendoki tata mwasi noko yaya mama lopango locataire nani ndendoki basala ebola bayei nango epai na yo moyindo ebola bayei nango epai na yo bokanisaka te lokola maladi yango ezali lokola na bakombo ya bato Équateur lokola na banini oki o ebola ozali kokanisa maladi euta na bakoko na biso te basali kosala totilaki bino image ya ile oyo esika bakendaka koentretenir kobokoloba virus boyokaki ebola babokolaka yango kuna na ile wana bafièvre jaune basalaka yango kuna. On la surnomme l'Alcatraz des virus, l'île la plus dangereuse d'Europe. En mer Baltique, des laboratoires ultra protégés sur environ 1 km de long et 400 mètres de large. Comment sont conservés ici des centaines de virus potentiellement mortels pour l'homme? Thomas Mettenleiter dirige ce centre de recherche hors norme. Il fait partie de la petite dizaine de personnes seulement autorisées à s'approcher des virus les plus dangereux, comme la rage ou la fièvre jaune. Exceptionnellement, il nous conduit au plus près des cuves de stockage. C'est à moins 181 degrés Celsius. Ici, on peut conserver les virus pendant des années, des décennies. C'est là qu'il y a les bacs de stockage à des températures très basses. Mais je ne suis pas équipé pour les manipuler et je vais refermer très vite. On a des virus très pathogènes dans la zone encore plus protégée, comme la fièvre afteuse pour les animaux ou pour les humains, Ebola. Des cuves d'azote liquide soigneusement fermées. Le taux d'oxygène dans la pièce est mesuré en permanence pour détecter la moindre fuite et donner l'alerte. Des virus conservés ici pour être étudiés depuis 1910. L'île de Reims est le plus ancien centre de recherche en virologie au monde. Utilisé par les nazis pour des recherches sur les armes biologiques, l'Institut se concentre depuis sur la mise au point de vaccins, avec 450 employés et pas moins de 10 000 animaux. On a par exemple des sangliers. Et là, ce sont des alpagas qui produisent des anticorps très particuliers. Il n'y a pas d'autre possibilité que de tester sur des animaux pour avoir des résultats fiables. Les vaccins développés ici permettent de lutter notamment contre la peste porcine ou la rage du renard. Et voici l'animal qui propage le plus de maladies, le moustique. Et notamment cette espèce, le moustique tigre. Longtemps confiné aux zones tropicales, il est apparu en France et en Allemagne il y a quelques années. Il peut potentiellement transmettre la dengue, Zika ou le chikungunya. Le virus se répand partout dans le moustique, jusque dans les glandes salivaires. Et à la prochaine piqûre, le virus pourra être transmis par la salive à la personne qui se fait piquer. Cette équipe mène donc des tests génétiques, là aussi très sensibles, sur l'ADN des virus eux-mêmes. C'est une étape importante, car ça nous donne des informations pour empêcher leur multiplication et savoir comment les combattre. Des travaux stratégiques. Depuis 2008, l'Allemagne a investi ici environ 300 millions d'euros. Cet institut de recherche unique en Europe étudie chaque mois de nouveaux virus. Il pourrait travailler très bientôt sur le coronavirus apparu en Chine si l'Organisation mondiale de la santé décrète officiellement l'état de pandémie, c'est-à-dire une épidémie à l'échelle de la planète. Na mayele savoir na yo na intelligence na sagesse na yo et se développer nani ndoki oya boyi ozala maître ya mabele na yo nani ndoki oya yaki koluka ko falsifier histoire na yo l'impérialiste mandat ya Monusco dans 2 mois ou esengela kesila awa dans 2 mois est-ce que vous ko landa ndenge nini ba drame zongi lisusu awa manda ya Monusco bandi ko koma na suka ba tuerie na Beni na Ituri kolobate et ba ko déclarer à la fin le col insécurité zena ino moito kenda ezete esengito sala pona ko stabiliser balobaka moins stabilisation mais bazalaka observateur
nandinde ndoki. Bande ko balandi tokolikia to meseni koloba manaka yeko yaka kuzongisa conscience ya bato na mitu ya bato. Baze ko tia bazizani entre baindo tozwa tango ya kokanisa te. Église l'opium du peuple. Église nde cause lisusu ya kolalisa penza baindo pongi. Tozé ko koka kozwa décision te. Pour errer aux pauvres car le royaume des cieux leur appartient. Ba verset yo soko ba compléter que pas ya roi Léopold II ba ya ko évangéliser baindo. Ba série télévisée basée ko tinda et ko éveiller conscience ya baindo te ka sekola lisa baindo. Bondumba au rendez-vous. Bato basé ko kufa na Ituri, ba kuzu ezé ko bakisama. Ba kuzu ezé ko bakisama. Bato basé ko kufa na Beni, action ya Masanga, soko 2 plus 1. Bato basé ko kufa na Goma. Awa toloba okoleka balabala te okuti bato kaneton à l'aisement. Et l'état na biso azena ntangote afandisa makani. C'est ce que tokanisaka na ino bande kwango bakufaka. Toze koloba yango bolamuki na Ituri 58 morts. Eze ba sosote. Moto bokoloka ba soso na lobaka perte ba soso misato. Mais eze somo. Moto wana faluka solution. Mais tolamuki na tongo ba décapiter 58 personnes. Ba pendre na banamike. Réaction lobby na mboka. Même pas deuil national, même pas revendication, ba refungwami. Bato bakei kolia ntaba, bato bakei kolia soso, bato bakei komela milangwa et la vie continue comme si rien n'était. Comme si rien n'était. O bakufi wana bibwele, o bakufi wana banyama biloko bizangitina to bandeko na biso bakongole. Ba ayant droit bakolo mabele. Te bandeko balandi to la musa makanisi. Sans Fumu Kimbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Ouana loposo pembende aloba Kire Jean-Marie Vanet alobi yango sans Fumu Kimbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Azalaki un homme ordinaire te. C'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Votre race Warani, la race noire, notre race. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Ou on a l'opposo pembe, azeko ebisa bandeko ya église kimbangiste. Est-ce que si ka ofande si ko zeko landa manaka yi? Oyebaka que sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Oyebaka que Fumu Kimbangu était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver notre race. Est-ce que boyebaka? Bosufrito kabona po mokolo molelo etando zengonga. Biso to meseni koloba. E moni liso e kotoboloko liso te. Moto akoi na nzeta mbila na tongo apesi ba ebakoya na pokwa mayele. Soko kokela bwato na mboka ezanga ebale bosoba na eko monana. To bandeli koloba. Soko kokela bwato na mboka o ezanga ebale. Bosoba na yuko monana. Po bato bazangi ebale bazé na posa ya bwato te. Yango moyindo azé na confusion. Akosala ka o ye moko azé na yango posa te. Akoluka keloko ekotikala kokomela yete. Biso tolobi kimia ya Fumu Kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka isusu matondo mingi.